okoki kopesa mbote na ba o nyonso bayambi yo ba o bazotala. Oui, napesi bato nyonso mbote oyo bazolanda biso. Ngai na vandi en Europe et naza na 29 ans. Et na interpellé pour na yokaki histoire ya Yannick et tout chacun a makasi parce que nga moko na se retrouva ki na kati histoire wana. Ah, c'est bon, c'est vraiment gentil. Biso pe to yambi yo, oza à peu près na 29 ans, oza na Europe. En tout cas, biso pe to yambi yo, to yoka yo vraiment. Et puis, o meka ko relater biso muke ba point nini oyo monaki vraiment que eza très touchant. Oyo moni ke yo poza na kati ya histoire wana, meka penza ko fungwama o relater biso ngo na bokebi nyonso. Voilà, en fait, na se retrouva ki na histoire wana po nga moko na kola na beau-père. Maman na ngai amema ngai na grande sœur na ngai na poto. Après abalaki mobali awa donc beau-père na ngai. Bon, bolimbisi ne bandeli na kobando poser no mo ba question va o relater. Yo tango ye na poto boye na âge nini? Yo na grande sœur na boyaki na âge nini? Bon, nga na grande sœur na ngai toza vraiment écart. Ngai tant na yaki anazalaki na 5 ans et grande sœur na ngai azalaki déjà na ba 17 ans. OK. L'air bino boyaki na poto, boyaki nzela moko na mama ou bien boyaki boya okuta déjà mama abala déjà papa oyo yo zoloba. Bon, tango toyaki mama toyaki nzela moko na mama bakutanaki bango mibale awa na poto. OK, merci beaucoup. Alors totikeli autant tango bakutani tango boye, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Totikeli autant. Merci na ba question na ba réponse au pesinga. À vous. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé tant maman abiso abali ne bandeli beau-père ango azaki na gentil. Après tant maman nanga po baboti na maman nanga bana mibale. Tant baye ko bala na kana mama baboti mwana liboso place na koloba pasi na biso ebandaki yanga na grande sœur na ngai. Et comment qui konyokola en fait même histoire neti ya Yannick vraiment konyokola kopimela biso biloko kolia kobeta na ba ceinture kobeta na ba singa courant donc ezalaki vraiment maltraitance ya makasi et batouchement pe ezalaki eloko pe oyo nalingaki vraiment pe nabeta fete eza que ba fille ebele na communauté na biso bazo souffrir bazo zala na batouchement pas ba beau-père na bango. OK, ma fille botoko mana pona eza moi sensible. Donc tango bino boye na papa na la mama donc tango boyaki papa baye kokutana na poto. Sikoyo mama mutu akende ko vande pa ya papa ou bien papa yaka kokota libale pa mama. Bon, papa mutayaki kokota libala pa mama. OK, tango bovandi, qu'est-ce qui s'est passé que babandi ko omkande bana bazaka mwa ba mobulu wana et tout. Yo lobi yaki na âge ya 7 ans, hein? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Déjà na âge ya 5 ans, papa komi ko beta ou bien c'était qui tapait papa ou bien maman? Non, maman tika jamais ko beta biso, ezaki toujours beau-père na ngai. OK. Beau-père na bandi ko beta, beau-père na ope ba botaki na maman. Oui, beau-père na nga ba botaki na maman bana mibale, ya mibale, oui. OK. À partir ya âge nini yo présentait que papa bandi ko beta et puis bandi ko salo ba touchement. Quand on dit des touchements, mais quand on expliquer biso ko ba touchement ngo toza na biso vendredi za ka sans tabou, kota mwana profondeur, abandi ko fina mabele, ko beta mwana ba pepette, ko kotsa ba maboko côté moko boy bien ndengeni. Mais quand ko funga ma place wana merci. Bon, batouchement ebandaki kosalama tango en fait abandaki kosokola ngai. Abandaki kosokola ngai, voilà. Maman abandaki kotika ye asokola yo. Oui. Okay. Bon, maman abandaki kotika ye asokola ngai na sens kaka ke papa azosokola mwana quoi. Maman donc papa azosokola mwana mais
na kosokola wana batouchement ekoma ekosala. azokotisa misapi na pa ya biso basi. Oui, mais na âge wana en fait na bandai vraiment ko comprendre qu'est-ce qui se passe. Ata mosu abandeka kolongolo salité te. Non, ezalaki salité te, ezalaki vraiment batouchement parce que ekomaki encore plus loin alingaki abanda okota mpe na chambre na ngai. Abanda okotela nga na chambre, ouais. Ok, continue ma fille. Voilà, ntango alingaki abanda okotela nga na chambre, ezalaki wana oyo mpe baprofesseur l'école bakotaki makambo yango, donc ekomaki même parti na niveau wana. Parce que l'école déjà baremarkaki qu'il y avait un problème, que nazalaki très timide, na bando loba mingi te, baremarkaki mpe que souvent soki tant tobando okende gymnastique, que na bando zala na signe quoi, na ba blessure quoi, ya ba ceinture ninga bano betanga na ceinture na basinga courant. Ok, bon, tangu ya bandai ko beta wana, qu'est-ce que maman bandai ko loba nini pa mobali na ye? Tangu parce que ozaki na mwana moke, maman bandai loba nini? Bon, maman abisa bandai ko lobelo côté hein, abando lobelo côté, pourquoi? Parce que azaki pe na besoin garder libala na ye. Ok, maman na bino aze koloni. Maman abisa aza Mukongo. Et bongo papa? Papa aza angolais. Ok, merci. Continue. Donc, au beta wana saki ke ba trace wana l'école wana et comme quoi partir ba âge nini wana tant ba na école ba mani ko remarquer ba trace wana ko beta. Wana yo comme na âge nini. Et où mais là qui vraiment maltraitance en parce que abandai pe ko sala nga ba menace que ceux qui na lobby l'école a ko bomanga. Et moi, na ba âge déjà, so bandi déjà na ba âge de 5 ans. Moi, na no bokole déjà ba âge wana, c'est très facile pour na manipuler moi na wana. Donc l'école et ya ki ko ye banazaki déjà na ba âge ya ba 12 ans. Ba 12 13. Donc et vous me la ki penza. Continue ma fille. Voilà, et vous me la qui vraiment dans une école, voilà, ma trace, wana yaki komonana, et professeur nangai abenga kinga pembeni, et atuna kingai, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans un monde, il y a plusieurs fois, on a remarqué, il y a toujours na trace. Et nakobanga, naninga bande ko yebisanga ki akoboma ngai, na yebisa professeur que non nakoki kolobate parce que ba yebisanga ki bakoboma ngai. Et professeur nangai assura kinga que non to ko aider yo et voilà en tout en Europe to ko alerter ba policier to ko alerter ba directeur école et loko mon côté et ko yela yo nandenge après na lobaki vérité qu'est-ce qui se passait nandaku et directement professeur nangai a alertaki ba policier alertaki pe na ba directeur école. Ok, merci ma belle. Na tiens au point. Ndeko na ngai animé ya ngai na tombo ya mobali oyo nga na boma basi batonga ngo kitoko makasi. Soko lingi na sele na ti eza eloko mo na lobango pe na gardango na motema, na gardango vraiment pendant longtemps vraiment na motema. Et plus tard et comment il kosalanga ba esalanga nakoloba nini ba conséquences que nakomaki na ba dépression makasi nakomaki pe na ba problème pe na ba relation parce que nakomaki vraiment na dégoût ya mibali ya makasi. Et après nazwaki ba traitement na pas ba médecin en fait ba psychiatre parce que c'est comme qui vraiment grave que na comme qui même ko banga ko bima en fait na ko so moto vivant eloko wana te a comprendre yango te donc comme il a dégoût même ya vie na yo moko ozo ko se sentir sale. Et comment qui vraiment ti na niveau que na linga qui même na se suicider quoi.
Et après, na keneki na psychiatrie, pas psychiatre, et ba komaki ko solo la nangai. Et après, wanande na fongwa maki na explica ki balingaki ba ye ba cause ya dépression nangai. Et place na lobaki, qu'est-ce qui s'est passé na bomwana nangai. Et la place wana ba comprendre ki place dépression nangai e outi. Ou bien ezo outa. Et après, on a yebisa inga qui faut na porter plainte. Même ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on a toujours le droit à porter plainte. Et voilà. Et c'est ça, et loko oyo, ils ont la démarche. Voilà. Ok. Voilà, Zela Mouke, Nazo Kolanda Bandeko Kuna, Bamsou Bazoloba. Ma question, pourquoi au bombati, c'est pas à la fille de vous répondre, hein, parce que biloko wana est comme libinoté. Il y a pas beaucoup d'enfants. Déjà, tant au moins na bazo betaye, tant au moins na bazo salemo batouchement, ayebisi binoke, ayebisaki mama na ye, abombaki nde na bato ya libanda, ba oyo bato mosusu esali lokwa soni, ekozala nga basimba ngai nga basala nga boye, ça bloque quoi. Alors bandeko na nga donc ça bloque, pardon, natangi likambo ko bloquer côté ngai, et sala ke okoki kofungwama te. Ce n'est pas donné à tout le monde ba fungola munoko, bando beta lisolongo partout, non. Eza ke ezalaka mwa kilo, mais tant que bandi ko ronger yo petit à petit, bino mo bomona pasteur moko na Canada, et ekobima mwana na sa komi na ba 39 ans, ceux qui ba combien d'années, eza eloko so ekomeli yo te, c'est un peu difficile ya kotu kolobaki olobaki te poani, mais tango de mwana ba mama ebele mwana oyo koyebisa ta likambo ya classe, zela nanu na oyo kati na so na téléphone, zela nanu obate na otala la dano azoloba, yo pe zela nanu tango olobaka na mwana zela nanu ozo bloqué ye, akokoma mama nga ta na benge na ese likambo alingaka na ye te, ayokaka na ye ngai te, ata basali ye batouchement akoya te mama. Donc mais soki omoni ke mwana ye eloko nyonso banda kosala okati, ma fille olingi olobani opesi ye ta oyoki, ok problème eza te na oya tokosolola, problème eza te boye, mais ntango bozelisaka bana déjà na 5 ans ozo bloqué ye, koloba te ngai ozoloba soki lelo tata na bino saboya ngai, mobali osusu okakei ngai na kosuka wati, donc opréféré mobali na yo ke mwana yango tokomaka na basituation ya boye. Et puis mwana ete abandonné na ye moko, mama atiki ye epi akei tokende sikoyo ntango mama abotaki baleki na yo mibale, yo ozalaki na ndako bioso obimaki okomi na foyer te wana nazalaki na ndako me bazalaki na mikie. Ok, bazalaki na mikie makasi. sikoyo relation nini oza nango na bandeko na yo? Bon, beau-père na nga akabola biso, donc oyo bana na ngai te, donc lokola oyo en fait ke toza na droit ya kozala na contact na bana na ye, parce que wana eza bana na ye. Ok. Nga na grande sœur na ngai. Mais ntango yo okomaki grande sœur quand même akolaki akomaki na ba 18 ans ba 20 ans banini, ntango ayokaki ke yo leki na ye oza na baproblème ndenge wana, pourkoi oyebisaki yaya na yo te, ou bien mpona okende kovanda epai yaya na yo te, yo préféré kovanda na foyer? Qu'est-ce qui s'est passé ke bovanda esika mona yaya na yo te mpo akomaki déjà adulte akoya mpe kozwa yo? Bon, yaya na ngai ntango abimaki, bon tosalaki presque 10 ans tozalaki susu na banouvelle na ye te. Toyebaki te aza wapi, tozalaki susu en fait akataki contact complètement na famille. Bon, qu'est-ce qui s'est passé que yaya kata contact na famille? Cela veut dire que y'a pas bimaki na ndako wana na bulu yeke ou quoi? Oui, grande sœur na nga pe abimaki na ndako na kanda parce que ndenge na explikaki déjà ne bandeli koniokola ko ba insulte ko privé biloko akolia ko beta, donc ezalaki vraiment, donc tozalaki na kimia te. Ata mzu yaya pe ye pe bakotisa ye misapi tokoyeba te ye pe ta mosu abomba na ndenge na ye.
bon nga na solola na ye ya ibisanga no ye batouchement etikala kosala mate et puis azaki pe mukolo azaki mukolo et puis yo ba papa mama apesaki accès ke papa sokola yo bandeko ba mama papa wana papa mwana na yo te bolingo yango bozalaka nango ya ndenge nini jour wana bootyelanga tembe o te papa kosukola mwana na ya mwasi mama ekomi na bapapa bobokoli bokomi kopesa bamama fainéance nini na poto bolingi misala 5 6 7 kosokola bana bokomi kolemba bamama boye te ekomi nini yaya ok siko baleki na yo ndenge bango mpe bakolaki na kati ya ndako bakolaki papa bande mpe kobeta bango ou bien vi nini baza nango sikoyo na mama eza ndenge nini bon tokenda bongo te ntango yo na age nini yo bimaki na foyer okoma sikoyo na vi na oyo ya yo moko bon nga na foyer na bimaki wana nakomaki déjà presque na ba 20 ans ok parce que fallait la formation nanga dans la formation nanga place ne après na bimaki ok ntango bimi sikoyo ozwi ndako na yo osinstalle tout et tout mais ntango osinstalle relation ezalaki kaka na mama te kobenga ye mosu kokende pa mama otala baleki na yo relation ezalaki mpe kaka te relation ezalaki mpe kaka te tobandaki kobengana te donc nazalaki nga moko kaka na baninga na nga ezalaki nga moko bongo na nga mpe tozalaki na contact mpe te ozalaki mpe contact na sere na yo te mpo nolobi ye mpe akendeki asilika na ye akei azoyeba mpe te makambo nini ezoleka na nsima na yo leki bongo mama na bino alakisaka bino mwa noko moko te mwa tonton mwa cousine na mama mwa ndeko eloko te oyebaka te mwa tata mwasi na poto ou bien na congo eloko te bon awa na mboka nga navandaka mama azalaki ye moko aza na bandeko te kaka beau-père na nga moto azalaki na bandeko nazalaki mpe na contact moko mpe te na bato afrique na banoko batata mwasi tozalaki na contact te ok nayebaki bango même pas nakoloba bon bongo sikoyo ere nini bokomi contact na mama ere nini bon qu'est-ce qui se passe sikoyo na bandeko na oyo batikalaki na ndako est-ce que baévolua bien bavi na bango eza ndenge nini bokoma sikoyo na relation ndenge nini na mama bozongana kaka te ou bien mama azaka na kote na ye yo mpo oza na kote na yo qu'est-ce qui se passe mekana koyebisa biso bon en fait na mama na ngai tozongana contact relation vraiment eza te entre mère et fille nayebi ke oyo mama na ngai ye pa yebi ke o mwana nga mais en fait aza motu te oyo nakokaka kose confie epa na ye parce que toza na relation te relation ebanda mpe soki ozosolola déjà na mwana so azalaki mwana moke bozosolola na ye ozoyeba mwana baide na ye ozoyeba barêve na ye eza nini alingi akoma nani na vie nyonso wana esala ke relation ebotama mais soki mama ayebi même pas formation nini olingi osala na vie olingi okoma nani na vie moyen tosala relation moko eza te baleki na ngai tellement ye abandaki beau-père na ngai abandaki mpe koniokola mpe bana na ye moko kobeta bango tellement bapunition elekaki ya makasi kobeta elekaki ya makasi moko akoma na trouble mental akoma na problème na mutu akoma na badepression vraiment ya makasi ke aza kutu susu na possibilité te asala neti bato nyonso to avivre neti bato nyonso parce que akoma na problème leki mosusu ye avivaka na ye normal asalaka na ye mais akoma trop timide aloba presque te parce que aza traumatisé azosala oui azosala voilà mais voilà mpona biso eloko mpe na ngai naloba mpona communauté na biso bamonaka non soki ozobeta mwana
ozoko éduquer mwana et ça le contraire ozobebisa mwana na yo ozobebisa et mwana akoma timide. Voilà. Ok. Question mususu eye bokotaki contact ndeni bozongana na mama nani alukaki moninga yo mto lukaki bien mama amonika mwana nga pe abungi mbingi tikaka na luka ye nani aluka moninga bokotaki contact ndeni nini niveau ni mama komi nango lelo na papa baza bien na ndaku na mwana oyo aza na liboma bazane na kati ya ndaku mama ou bien eza ndeni nini meka fongolela biso su dossier wana. Bon, maman mutu ayaki koluka ngai parce que akomaki na problème na mobali na ye tango bakoli et mobali na ye amoni ke ba age pusani mobali alobi na mama na nga ki aza sus na besoin na ye te aza na besoin akende na Afrique akende bala mwasi ya mwana moki. Donc esalamaki ke mama na nga contactaki nga parce que azaki susu na esika ya kokende te ya kolala te vu ke aza mama na nga apart makambo nyonso eleka na kotike pe te alala libanda yango nazwaki ye pour quelque temps avanda na nga ti azwaki mpe déjà esika na ye akendeki déjà. Ok. Bon, est-ce que bon yo po ozo comprendre te qu'est-ce qui s'est passé que ndaku wana ezaka ndaku na bino te ezaka ndaku oyo ya bino papa ya angolais aye kokota libala wana aboti na mama bana mibale. Bon ntango sikoyo papa alobi ke mama koli alingi na ye nga bala mwasi na ya mwana moke na Angola batineja wana bangolais wana sikoyo koma papa ya bimaki na ndaku te atika mama na ndaku mpona akutaka ye na ndaku wana siko mama bimaki pourquoi mama bimi atiki ndaku na ye atiki na ndeko no aza na liboma kuna na o wana pe ya timide ye pa vandaka kuna Oui, ye pa vandaka kuna. Donc bazoko akuti kozala ta basi baleki ba 18 ans non? Baleki déjà oui. Ba oya liboso oya aza na liboma aza na âge nini? Aza na 25 ans. Et bongo aza timide azo ba réseau ezokima. Aza na 24, baza na différence à une année. Donc 25 ans à 24 mais bavandi kapa ba parents. Pourquoi maman il fallait que papa wana bima ke dozo mwasi na ya kende siko mama bima ki pola nini atiki ndako apesa ki o raison nini yebisa batu ba yeba. Bon eza compliqué hein selon ye eza ke mwana na ye azobanga mwana ne po akomi danger po na ye selon ye. Donc selon ye ambler papa alingi lisusu te a préféré ya bima aboyi ne kovanda na mwana wana mpona aza na liboma soki atikali mosusu akobeta ye mwana akoma agressif babilo moko ya ndenge wana yango ya sundoli ye aza agressif te aza agressif te eza juste que aza na mwa retard voilà na makambo mosusu mais atikala jamais kozala agressif. Bongo sikoyo bo mama alobaki no te a partir ya âge nini ye mwana na akomaki na problème na mutu abotama bongo bien akomaki après kobeta ou bien ezalaki après alors atangaki ne baklasse na ye normal. Bon atangaki baklasse na ye normal atangaki baklasse na ye normal mpo na nga eza baconséquence ya bamaltraitance na kobeta mpo na ngai personnellement. Ok mpo na ngai namoni eza punition tata na bango ya komaltraite bino bongo siko bino papa na bino aza wapi? Papa akufa. Donc papa na bino bozaki baorphelin. Oui. Merci Seigneur nde natuni question parce que bato banyokolaka baorphelin bazozwa bambano na bango ya kobota bana mitu doc voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions wana bozokoma est-ce que vous avez des questions parce que kala te nazo libérer mwana na biso so bozala ba question vraiment beau poser. Voilà siko mama aza esika na ye et puis contact donc le bibo solo la mais pas tellement parce que boza vraiment na eloko moko te na lien moko te mais tant afandi na ndaku na o abande ta koloba te ke mwana limbisa ngai makambo nyonso elekaki tala lelo ka soki yo te mbele naza wapi atikala kosenga ta pardon te. Non jamais.
jamais pour naye kuto masolo wana même ya batouchement eza kutu masolo ya kobeta kutu te abisenga soki au porter plainte naza lisusu mama na yo te et masolo wana nalingi kutu koyoka ngo te. Ah, donc yeti lelo azoloba kaka okoki koporte mobali na ye plainte te soki oporte plainte oza mama na ye te mais abokoli ne mpe yo mpe te ebongo oza mpe mama na ye aza mpe mama nona esika nini parce que etiaka mama maloba mais asali devoir na ye ya bomama te. Alors quand parce que toi de toi-même soki oporte mobali wana plainte te soki azwi mbano na ye te yo mpe de ton côté ozala libéré te. Eza bongo. Voilà. Voilà. Voilà, je comprends parce que bakana to traitaka ngo mingi na droit civil. Quand tu n'as un moto asali yo problème wana nanu omoni réaction moko te c'est okoki c'est difficile pona o libérer faut yo quand même mbano moko l'état lobi nini alobi nini mais ba acte ya bongo eza ba acte ba faut l'état akotango. Donc mpo na ngai okoki kotika moto ya bongo te parce que soki asala yo boye mpe asalala mosusu bana quartier mike mike tokoyeba te soki akende na kinshasa kuna ta mosusu asalaka bana mike azo mpe bango ba 10 dollars ba 20 aza kobebisela biso communauté. Donc mpo na yo ozala libéré faut oconsulte kabine ya bavocat oporter plainte et puis azwa mbano na ye mpo na yo ozala libéré, tu vois. Et puis ba acte wana ntango basalaka yango ezala bato basalaka ngo mi bazalaka bato mpe baza na bamisala mabe parce que mpo na kaka omona batouchement kaka okomona moto akangami parce que apasa na acte sexuel te seulement les attouchement moto akomi kobenga moto akangami azokoka soki kolinga mibali te moto akomi na baproblème cela veut dire que bautilisaka force moko boye ya mabe oyo bakotisaka bato. J'ai eu les cas là na kobeta yango na divers bato bakocomprendre. Bon, il fallait porter plainte pour être capable à violer bana ya ba proche. Voilà, zela muke na téléphone, ma soeur au téléphone, Azan a 29 ans, Ayaki Poto na 5 ans, petit Oyo, avant dit 25 ans, donc Ayoki Poto na âge il y a 3 ans ou 4 ans. Voilà. À porter plainte, voilà, la danoise Mbano Ndenini. Mbano ezali mbano ezali qu'est-ce qu'on dit monde bakateli yo quoi bakateli yo neti 5 ans 6 ans 7 ans tu vois ozwi mbano na yo. Voilà Rachel ezali neti o moto ayibi 5 ans de prison. Voilà yango nde babengaka mbano na lingala ye sikoyo akomi na âge nini aza na 29 ans. Voilà mama mwana nanga kolongwa nanu te comment maman akoprotéger pédophile. Voilà viol oyo bon mutu moko apose question aza te ezali peine. Voilà merci elakisi peine na français. Sikoyo bandeko na nga tolingi tokota na likambo ya Yannick eloko nini esalaki yo vraiment mpasi olobaki likambo oyo mpe ya Yannick eza lokola ngai tikanga mpe naya mpenza nalobela likambo na nga eloko mpasi yango ya Yannick olataki yango ndenge nini mpona ozose compare ngo na oyo ayo. Bon, pasi ya Yannick eza ntango alobaki ke mpona ye abandaki kozwa ye comme mama mais mama wana akotaki na vie na bango akomaki koniokola bango mama mobokoli akomaki koniokola bango yango nga mpe na se retrouvaki na histoire wana ndenge nga mpe nazalaki na papa mobokoli abandaki mpe koniokola ngai. Ok sikoyo tolingai toloba likambo boye ezalaki ya moke tolobaki conflit de culture sikoyo okoki kolobela ngo mwa moke qu'est-ce qui fait que bino bana boza boye poto bana mike boza toujours na baconflit na biso baparent elo yo kokomona yango eza nini eza parce que tozomona libala lokola bonzambe ou bien eza nini elo ou bien tozozwa libala soki ndenge nini tozonéglige bino elo nezosala ke bino bana na biso mingi bozobima bandako avant bozokende na basocial mais kana kofungola biso sikoyo bozosenga biso baparent tosala mpenza nini mpona makambo ya boye ezala na société te. Voilà, bon ngai nabeti histoire na nga mais na communauté na biso ba histoire oyo eza ebele en Europe eza ebele na ba famille ebele mais eza ba secret
oyo bana baza na droit ya koloba ngo libanda te mais bazosouffrir nango. Mpo na nga bamama na biso batiaka toujours libala na premier rang. Donc mpo na bango oyo ekoya eya l'essentiel ye aza na kati ya libala na ye. Donc l'essentiel ye aza na kati ya libala parce que mpo na biso baafricain libala eza tellement important. Ata mobali wana azonyokola bana na yo eza kaka te biso bana bazonyokola mpe bamama na biso. Bamama mpe bazosouffrir mobali tozomona bapapa bazozala même pas na respect na bango, bazotraite bango comme bamouchoir, bango moko mpe bazosouffrir mais tellement na culture na biso eza ke il faut kosupporter. Mpo na ngai bamama na biso il faut pas basupporter makambo oyo eza ya insupportable. Non, si ça ne va pas il faut qu'arrêter. Bon eloko oyo ezosala mingi tozala mpe na baproblème eza mpe makambo ya mbongo. Problème ya mbongo. Peut-être naza jeune fille na bandi mo apprentissage na ngai bazopesa nga bwa mambongo na nga mike ori mama to papa atikela mwana mbongo wana atia na mwa compte épargne na ye, mwana il faut apesa mbongo wana nyonso na ndako. Pourquoi? Parce que mama to papa aza na besoin atonga ndako na ye na Afrique to akota makelemba na ye. Après mwana ko se retrouver peut-être akomi na ba 18 ans, ba 19 ans, alinga continuer ba école na ye, alinga sala permis na ye eloko ezate na compte. Yango ezosala mpe tozala mpe mingi na baconflit na baparent na biso surtout na makambo ya mbongo. Ok, donc bamakambo ya mbongo baparent kaka na mbongo wana yokosala apprentissage parent mpe azosenga yango lisusu opesa ye yango lisusu. Ok. Tant aussi ça peut apprentissage obandi mpe classe bandi mpe kosala mbongo wana mpe il faut kopesa na ndako. Bon sikoyo eza mabe kasi soki yo oza neti na ndako okomi mokolo bandi osala okoki kocontribue te mpona kona ndako le mosusu mwa miliki mwa courant bino babana bozomona yango eza mabe? Non, bien sûr kokoki kopesa mpe na ndako il faut mpe kopesa kocontribue parce que ozovanda kuna mais baparent mpe fo bakanisa ke mwana azokola ozala mpe na besoin azala na appartement na ye. Mpona ozwa appartement ozala deja na mbongo ya caution mpo ozwa ndako ozala na mbongo ya kiti ozala na mbongo ya mesa ya mbongo ya mbetu. Deja nyonso wana ikozala deja préparé nango. Bambongo ya location ya bana parce que babanda deja kopesa bana bambongo ya location déjà dès le bas âge. Bambongo wana ata baparent baosomela bana miliki basala yango makambo mais bogarde ata parti moko na compte épargne ke bopanda yango makelemba bokende tongela yango bamapango parce que bamapango wana biso personnel totikala jamais kokende vanda kuna biso bana tokoli awa. Ok, tokoma nano na point wana donc olobi point moko très important donc baparent ne baokende baozwa bambongo wana ole bakanisela bino mais bazopréféré basomba bandako na Congo mais yo neti okoli awa oye na 5 omoni ke biso bandako yango na Congo toza na biso na besoin nango te tokende na biso kovanda yango te yo préféré ntango baparent balesaka bana bien bakipe bino bien te bakota bamakelemba na bambongo na bino ntango bosisi baklasse boza ta na mbongo ya permis te mbongo d'abord parce que mpe so omona azozwa ndako na ye ou bien chambre na université normalement baparent mutu basupportaka ngo na mbongo babombaki mwana azozwa chambre fo tofutela ye autant bie tosomba appartement totya wana mpona ezalaka ya bana na biso soki basepeli ke bakotanga lisusu awa na Londres te bazongi Danemark bakuti mwa appartement bafungoli porte bakoti voilà. Eloko moko po épinglé eza vraiment eloko moko ya très 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 bien mpona baparent. J'espère que baparent boza wana bolimbisi nano na fongoli telefone te ntango akosilisa akozala ne na ligne en tout cas soki question ezali tokozongisa ye mais azoloba biso likambo moko ya très très bien
oyo eloko nini bango bazomona pasi. Mais ntango yo ozalaki nanu na baparent moi période wana olongwa exactement na ndako na age nini na 12 ans 17 ans? Oui, non, 12, 13 ans. 12, 13 ans déjà, yo balongoli yo, mais tu étais encore mwana muke. Ozo comprendre, ki mwana muke, d'ailleurs, veut dire que banda onyokola yo. Mwana akimi na balongoli na 16 ans, 17 ans, tokolo ba mwana teenager, azui mo copain na ye, abandi ko baluka mutu. Mais yo, ozaki na mwana moko muke 12, 13 ans, donc wana vraiment maman penza zaki maman moko ya compliqué makasi. Bo banda 5 ans wana boyaki ti okoma na 12 ans. Bo banda pe ko voyager, bonesi pe maman lobi tozokende États-Unis, tozokende Lubumba, Belgique, France, tozokende boye Allemagne, bo voyageaka pe? Jamais. Bo voyageaka te po bozangaka mukanda ou bien bo voyageaka te po na maman makambo wana etali ete? Bon, te voyage quitté parce que mbongo wana il fallait mbongo wana kusa basalela ngo makelemba. Basalela ngo makelemba batonga mama pango, c'est normal. OK. Donc maman ndenga za wana ayebisa yo peke aza na ndako na Congo ou bien ndenge nini? Aloba tia na kombo wana. Oui, ayebisanga ke aza na ndako na Congo, mais bon, na s'intéressa pas plus nango parce que naza nanga na lien moko penza te na Congo. Ah, OK. Donc yo penza aza na lien te, oza pe na contact na bandeko batikala kuna na Congo te. Contact na bandeko nanga, ça fait peut-être 2 ans, 2 ans na luka bango, ça fait 2 ans tous en contact, oui. Ngamo na luka bango. OK. Continuez sur na conseil mususu opesa ba famille bazoyoka yo. Oui, ezakika voilà, surtout na makambo mbongo ne na uti oloba ba mama bo aider biso vraiment. Bo tela biso bambongo na ba compte épargne pour tokoka pe plus tard ko sa sortir parce que et ça la passe mwana akoli na poto abotami na poto aza même pas na 1 franc na compte na ye, aza même pas na permis de conduire, aza même pas na vie moko stable, aza na apprentissage moko ya bien pe asala et ça la vraiment passe et ça la passe. Et moi, na koli awa, ça peut-être na McDonald's, voilà. C'est pas normal. Mais ba maman balobi ke bango batongaka bandako na bango parce que baza na intention ke un jour bakozonga na bango na Congo. Siko bino bana pani bozomona ngo problème pour bango bakozonga na Congo. Bakende kovanda wapi so bazongi na Congo, yango bakotonga bandako na bango. Baotongela ngo bino te, mais baotongela ngo po bango bakozonga. Oui, bazotongela ngo biso te, mais bazotonga ngo na bambongo oyo normalement eza pour na biso pour plus tard et aider biso parce que maman yo mo bravo ma fille. On va en Europe soki mwana aza na formation ya bien te. Mwana atanga ba classe ya bien te, akoza na difficulté ya makasi na vie na ye. Parce que awa eloko eza très important eza école. Yeah. Toujours comme ma fille. Oui, eloko eza très important en Europe eza école, eza formation ya bien. So za nango te donc esili est comme très difficile pour na yo pour s'en sortir la vie. Voilà. En tout cas, moi na biso to yoki penza histoire vraiment ndengo relaté. En tout cas, boze belete oya penza boye, oya koloba ba souffrance oyo bozo mona na kati ya bandako. Bongo sikoyo mami talaka ke soki siko mama na bino akufaki na âge ya ozalaki nango 8 ans. Otika siko na tata bulangando wana. Olinga kozalaka lokola Yannick na kosi. Voilà, n'a se retrouver dans la situation bien sûr. Peut-être même plus grave. Pour la bandi, parce que bandi ko violé yonan. Wana penza ngaka komiso mwasi na ye penza. Kutu mama zali aza ko chuka misapi. Siko mama kufi na ye. Alinga penza asoyo penza bien. Hey, ba mama Mais siko mama moko lobi ke awa na communauté za ke soko za femme seule
bakomi kofinga yo yango wana moni bazokangama kaka na mabala. Sikoyo yo lobi nini na bato bafingaka bafemme sel ta mosusu baza na bango na raison okoma na yo femme sel mpo bato mosusu baloba kokanisa mwasi aza femme sel aza ndumba nzoka nde babande koviole bana na ye abengani mobali wana aboyi na ye mibali alobi nakolisa bana na nga bakola malamu bana na nga bazala bien nga si nakoli na nga mais siko communauté ekokomelo kaka oza femme sel yo femme sel mosala nini yo ozosala live together wapi mobali na yo yo ngai boye nga naza na mobali nga mpenza nazwaka ngo bamama wana bafingaka ndenge wana mama mwana nga okokonseye bango nini bakoma konyokola bafemme sel bayebi bakozi nini basi wana bakomi bafemme sel te parce que ngai so nazalaki na tata na bino kaka ntango oyebisaki ngaki basimbi nga kaka awa kaka mokolo yango na ngai nakoma na nga femme sel parce que ngai osimbi bana osimbi ngai donc malheur à toi na elobaka même na mobali na nga malheur à toi mwana koselo makambo te mwana koseli oka makambo kosimbaki ye etokokabwana na biso mpo na koyoko te donc yo prière no eza kaka ke soki olingaka nga tozala mwana moko akoselo makambo te voilà olobi nini na bacommunauté koseka bato femme sel olobi nini bon ntango olobi na nga koseka bato mpona bafemme sel tozala sincère bamama na biso ebele baza heureuse te eza kaka biso bana te tozosouffrir ndenge nalobaki deja na ebanda eza mpe bamama na biso mpe bazosouffrir na bacomportement mpe ya mibali na bango konyokola bango kofinga bango kokende zwa basi mosusu libanda basiportaka makambo ebele mpona libanda bamona kaki aza na libala mais intérieurement azosouffrir. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Namoni tozuna biso à peu près 1 heure du temps. En tout cas, voilà, bravo à tout le monde, encourager yo. Mais c'est que maintenant, on a rotika bango peut passer la intervention na bango conseil ni bako peso parce que yo siko souci na wezaka ke yo ozo entamé papa wana siko yo na procédure wana mais sikoyo au conseil ni noko pesa bano bazo sala bango sikoyo bango pe bazela ti ba kokoma na 29 ans pona ba porter plainte ou bien ozo conseiller bana wana ke no bino bo bomba lokwa nga na bomba kite bino bo no sango mbangu olobi ni faut me bana na ba lo sango mbangu ou bien bazela 29 ans 28 ans nde ba ko binisa makambo ozo conseiller bana pona na minute oyo toza pe na bana oyo bazo sala bango bongo malgré baolanda biso na misusu te me bamama na bango baza na ligne bayebi ke mwana sa yebisaki nga ke papa azotouche ngai conseil nini okopesa bamama wana oyo bana baye koyesa bango bazotouche puis conseil nini okopesela bafille oyo batouchaki bango bazela age oyo ou bien basala yango avant question na nga suka yango wana puis totiki yo pema. Ok, merci. Nga na conseiller bana nyonso to ba jeune fille nyonso oyo baza na kane ngai bien ba vivant kane ngai en tout cas vraiment porter les mabo que ne ko porter bato na plainte bo porter bato na plainte parce que mutu moko te aza na droit à sala yo ba attouchement bo porter bango vraiment plainte bo tika bango te et ba mama nyonso pe ngai na koyebisa bino pe na conseiller bino pe boyokaka bana na bino et soki boza pe na baka wana bovanda te boporte bango plainte. Voilà. Ok. Merci. En tout cas, merci ma fille. Torobengana et puis tozo continuer mission. En tout cas, courage. Okoyoka intervention ba maman. Okoyoka intervention ya batu. Donc courage oza nango continuer nango. Oza déjà sauvé, tu as 29 ans, tu as ta maison. Aussi au Bali? Non, na Bali te. Aussi au Boti? Oui, naza na mwana moko. Ok, aza na Agini. Allô? Oui, allô, mwana nga komi na 7 ans. C'est aza mwasi to mobile? Aza mobile. Ok, merci beaucoup ma fille. En tout cas, toko solo la ozala na kimia, ok? On t'aime beaucoup. De gros bisous, hein? Maman la Danos t'aime beaucoup.
Coco Nanga Pepe Saïba, coucou. Ok, à plus tard, hein, on va en parler. Merci. Bye bye, bisous. Voilà. Ok, Bam de Konanga, vraiment à vous.